Zandenga, JDK, John Diamonica, Nzambe ya mwana moke. Viens dans mon port, mon konzi Kofi Olomide, les jeunes patos. Ornella Yowa, Kabongo. JDK mopa mokonzi soda poto John Diamonica mwana mbalo mwana ta moto akolinga baninga pe aza moto monene ya kosunga ninga JDK mopa mokonzi baloba balinga te yonde JDK mopa mokonzi. Abonnez-vous massivement na chaîne ya JDK mopa mokonzi. Mwana mbalo na mposa miliki mpa bolinga bato ba Congolais na ba Français bandimi JDK mopa mokonzi batika ye afanda na ngwende na ba conseil ya malonga ozo sunga mokimo JDK mopa mokonzi batika ye yende soda poto. Mbote na banyo sur JDK mopa mokonzi soda ya poto. Merci na patience, merci na confiance. Oyo bope saka soda na bino ya mikili. Bandeko, to s'abonner massivement et gratuitement na chaîne na bino JDK Mopao TV. Ko s'abonner ezali ofele. Bandeko, bobenga baninga bisika bazali ba maman, ba papa, ba cousin, ba cousine, ba neveu, ba nièce, ba tonton, ba tontine, ba sœur nangai, ba frère nangai, ba ndeko bo vanda bolanda, ba makambu oyo nazoke sabino eza makambu etali mikanda na mboka tuvandi. Diaspora en général, la communauté congolaise et surtout na obeta masono mingi ozoleka na mboka ya France. Ici ka Soudan na bino ya poto avandaka. Bandeko, pardon, bolimbi sangai ba gaz ya citron na omela. Ils rapportent na libomo, ya bomo na donc soda ya poto donc. Koka moite. Ya na baki congolais, saka moi sport, melaka mai, lembe seke, masanga. Yango bopalangani. Si ba palangani te, si ba panzani te, si ba paka, ba paka timba mute. Donc, bande konangai, so na lobi bongo, c'est parce que, babi yoka, ezo bomisa, congolais. Makama mikanda, na yoko se rendre compte que ba congolais belé ba yiba démarche tie. Mais, ezaka ki tetu, ezaka kozanga koyeba, ezaka nenge ya congolais. Alors, bolinga koyoka ka bato ba lobaka te ke ote. Mukande za nango rien. Oza nango te. Le plus important zaka na santé. Certes oui, c'est vrai, santé le kinyos. Mais awa to vanda na mukanda. Ba mboka nyoso yo otamwa na mukili oyo. Esenga mukanda. Le seul pays au monde où ils ont mukanda te eza Congo. Basa ilaka, ba papier mapa. Carte à mapa. Ba carte lecteur. Bomuna na mboka nini kana Congo. Alors, kobanda likolo ti na peuple ya se. Donc, au sommet, ti tokititi na se malueka. Ndenge moko. Peuple ignorant, peuple inconscient.
oyoka mutu mo boye ayi azoloba na oke mama mikanda pe oh bon ezango bon tokufa na biso totika mikanda. Ça c'est le Congolais. Ça c'est le Congolais. Peuple moko donc azana m'en fou. Ne pas comprendre que peuple la habité. Peuple ngol aba de midate. Mais au mona motika mandefu aoya ayo ipsa oke mamuni yozoloba. Yo kominani, yo zanani, et c'est mboko eza yo. C'est le Congolais. C'est du Congolais. Alors, ngai, ne lobayi que, ils ont eu chance. Tant on a le baraboye, parce que Batu Bazali, Bazako Lela, passe à Mukanda. Tout simplement parce que, et belé, yaba Congolais, yaba na démarche administrative, ti. C'est au Sakanda, na yo, ki au boaki, na au fra isimbite, et les na Sendeya, Beti Poto, Lobby Landio, na Okitef, mais aux a droit, il y a aussi la deuxième réouverture, il y a dossier, na Sendeya. Parce qu'ils allaient autorisés par l'État. Avec l'aide juridictionnelle. Oh, l'État va soutenir na étranger. Alors, on est là un point liboso. Point mi balé. Mukanda. So lingo zo Mukanda facilement. So zana mobali. To moi si. Azana nationalité française. Peu importe. Mundele. To mutu mwindu. Mais so zana nationalité française. Bolinga boye beloko moko ya kosala oba Congolais bele ba yebite neka ko lakisa bino oka oyebagite yo oyo zolanda ngai oyo yebi tout oya kolobake ezaka nango bongo nga yebi na ngeza nango bongo ezaka loka sikate ndeko ngai bima na émission oyo tikanga na sona bato yo bazana bwania bato bana besoin ya makama mikanda bino bato obo olanda ngai sobo moni mutu moboye ya mandefu azanga na ye mayele aye po ya kusala soka contredire makama mikanda yo za na soucia mikanda ko leka ye benga na ye sele commentaire abima na kata chaîne abima na kata émission batwa souffrir na mboko pona mikanda na ko se rendre compte na ba pel o na zozwa na ko comprendre que Congolais ayi ba démarche mikanda te avant que na musika na repesa na mbote na sponsor officiel ya JDK Mopao Mokonzi Soda Poto MK Moniki Kasi Soso ya Mboka MK Monique Kasi Soso ya Mboka AD Car Clean 78 Grâce Ilondo Anderson le vieux chinois le petit entrepreneur Bokende kuna bobenga Soda Poto opesa bino numéro akosala bino musala ya malamu asokolaka ba voiture abongisa intérieur et puis libanda aza kozonga sa voiture nyonso ya Mombamba. Alors avant que musika bandeko na ngai France ezosenga intégration so lingoza na kimia na mboko yo yokela Soda Poto biso ba auto ba intégrer et ngelo ba teke so za intégrer za yuma. C'est parce que mboka ona yaki eza mboka na ngati ya mboka bapaya po ba yamba ngai ba ndima ngai ba pesa ngai valeur na respect ndé ba benga ngana musala monsieur Diamonika et ça resengo Anita Molembek ya Banita ba obenga nga monsieur Diamonika. Est-ce que vous voulez venir, monsieur Diamonika? On a une réunion, monsieur Diamonika. Monsieur Diamonika, on vous appelle. Ozomona, respect au bas au pesayo parce que oza ko rendre bango ascenseur. Ozo respecter ba valeur ya mboka, ozo respecter ba principe ya mboka, ozo respecter ba loi ya mboka, ozo respecter culture na système ya mboka. Et cela ne veut pas dire que na bosani ki congolais, ki zaïrois, na bosani mfumbwa, na bosani madesu, na bosani pondu. Nabosani Thompson. Non. Et ça que
To vana ba mindele tous les jours tongo midi pourquoi il faut que zala lokola bango po ba linga yo. Alors, Makama Mikanda est commis na français. C'est-à-dire que circulaire ya sika ezobi makala mingité. Na web se mnoga lelo, bon peut ça a raison. Na web sarabino le 18 et le 19 juin. Et oyinda. Bon monaki. Nanya ndimangai. Nanya landa émission. Nanya salaba commentaire mutute. Parce que bon ndimaka soda ya potote. Mais eyinda ki bakangi plus de 680 personnes. Et la minute dans ce soir, bino boye. Ministre a aussi dévoilé nombre ya bateau baki refoulé. Plus de 100. Plus de 100 personnes baka refoulé. Refoulé, au baka expulsé. Libéré 500 personnes, au batali baka na bango, et ça bakamoko, bakoyiko bongisa kawana, ba libéré bango, plus de 500 personnes baki libérées. Plus de 100 expulsés. Tamsou ndeko noza na kati, tamsou yaya noza na kati, tamsou sœur noza na kati, tamsou leki noza na kati, frère noza na kati, maman noza na kati, bana no bana kati, oyebite me ozoyaka kotia munoko. Oh ben intégration na bino wana bozoya bo kateboa mindele te, intégration ngo baka te ke foza mundele. Yomo ko s'intégrer. Alors, ba makambo yo koma ya français, circulaire ya ministre de l'Intérieur, il y a Sika Ezobima, kala mingite bourgeois yango na terrain, pour qu'on a déjà informé. On a déjà informé. Avant d'expliquer nous pourquoi, bon on a liboso, ndeko ya mwasi. Tolanda. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens de sortir de la préfecture de police pour déposer une demande de titre pour un de mes clients, simplement pour vous rappeler, rien à voir avec le dossier de mon client, mais attention, il faut impérativement prendre des cours de français. Donc pour que vous puissiez remplir les formulaires, la fiche de renseignement, etc. Donc faites très attention à ça. Il faut impérativement prendre des cours de français, déjà pour remplir et surtout pour fournir la preuve que vous avez un niveau intéressant en matière de français. Et c'est surtout suite à la circulaire ETE que je vous dis, et je vous l'avais déjà dit à plusieurs reprises il y a encore quelques temps, et quelques mois et l'année dernière. Donc prenez des cours de français, c'est très très important si vous voulez demander un titre de séjour. Boyoki, est-ce que nga munalobi yango? Mundele mutalobi. Avocate. Alobi bien que prenez les cours de français, la langue de Molière. Prenez des cours de français, c'est très très important pour la demande d'asile, la demande d'Amikanda, et en même temps pour le renouvellement d'Amikanda. Et circulaire Ezobi Masikoyo, Oyo, ministre de l'Intérieur, a mettre en place, en vigueur bientôt. Bazali ko former ba agent de contrôle na ba entreprise na ba société oyo biso to salaka bino na ngai to salaka na ba société oyo bukenda ko sala ba koma kotinda ba agent ba ko vérifier soki ba immigré bazala kuna ba étranger ba sala na kati ba lobaka français correctement. Ça dit ba komi ko imposer français na ba entreprise partout. Kalamingite bomona HSE. Bandona kalamingite. Kalamingite babiloko na ezokota na ba entreprise. Ba contrôle ya français. Il faut que ba ba français. Donc, Marama Mikanda, la France, et zo senga vraiment donc, maintenant, il faut la impliquer, intégrer. Quand ça l'intégrer, ça qui you matière. Et ça qui bouzo bate, mikitisa, nzambe atombola yo. Mboka mopaya, il faut que tambola na rythme na bango. Bolongo la baboule na bino na buzara nango ya ki congolais.
Oh, on a la quinoa, quinoa, na kin. Awa, il faut qu'on respecte ma loi, ma principe, ma valeur, il y a république. Alors, parce que Mukanda, ngana yebi, tam si yoza na ngote, yangozo loba. Zela, boyoka, bamakambu oyo, bandi konaso baza koloba. Parce que ngana ozo labino ba risque. Na ozo ba risque. Mais bon, comprendre des cas, je suis pour rien. Na rose à l'ennemi na oté, na rose à la jaloux na oté, la preuve regarde. Regardez vous-même. Na bete libino RDC. Na solidarité o na zana yango, na bolingo. Na lati RDC pour nous que on est des Congolais. To lingana. Makama mikanda to lingana to se soutenir. O ayi makama mikanda te ba démarche te to sungana. Toti kaba langage wana o tozo bimisaka l'air nous surtout o te yazo kancha leki yazo kancha boete ye façon te mikitisa nzambe atombola yo. Bandi kuna ngai eza pasi na mawa communauté oyo batu baza ebele ba otambwa na ba voiture ya minene ba olata ba costume na ba cravate ba na mikanda te tout simplement parce que ba yebi ba démarche te chez mukande kufika na ofra po yaka na sende ya fa ba la kisa ba expliquer ayebite tanga oya wana boye au monde peut pas tanga osala on a dans le désordre ka ba congolais azui Régé et Régé Landi na Okitef. Bande konangai. Bozwa conscience. Office Office français d'intégration et d'immigration. Ou alors Office français d'immigration et d'intégration. C'est la même chose. Ofi. Sendeya. Oboyo kaka sendeya. Bozwa conscience na ba question mike kaka ezanga na motina. Sendeya lingo loba. C'est lingo loba cours N national D du droit à asile. Sendeya. Cours national du droit d'asile. Boye babiloko wana. Boye bakabiloko wana. Bandi kuna ngai. Voilà. Vous y en avez nous. Vous allez monter s'il vous plaît, Boli Misanga. Voilà. Donc, il faut boyer ba bloka mike nazo obet la bino c'était na makambwana ya koyeba ba département na bino ya koyeba monsieur le maire ya bamboka na bino ya koyeba ba code postal ya bamboka na bino biloko nous tona bandeko nanga eza très important. Donc tout que c'est bino awake ofi so ba tunio ezali sigle ofi mais définition nango ezali office français d'immigration et d'intégration ou d'intégration et d'immigration. CND ezali cours national du droit d'asile. Ofra boyoka ofra o ezaka na bakotuno ofra ezaka wapi? Ofra ezaka na Fontenay-sous-Bois na 94 na Val-de-Marne. Ofra ezali office français de protection des réfugiés et apatrides. La bilo nationale local na opese nous cours moi muke bozo conscience. Boyi baka ba département boyi baka. Mutoza na 95 ana département ya Val d'Oise. Mutoza na 60 ana département ya l'Oise. Mutoza na Beauvais ana département ya l'Oise. Mutoza na Amiens
ami na 80. Mutu na 80. Un département, il y a la Somme. Nous sommes dans Indre-Loire. Indre-Loire, c'est département Indre-Loire. C'est-à-dire, il y a 37. Il y a na Tours. Un département, il y a Indre-Loire 37. Nous sommes dans 42 na Saint-Étienne. Il y a 42 na Saint-Étienne. Il y a la Loire. Nous sommes dans 45. C'est-à-dire que nous sommes na Orléans. On a le Loiret, na 45. Nous avons Nantes. Na Nantes, on a Loire-Atlantique, 44. Nous avons Rennes, on a l'Île-et-Vilaine, 35. Nous avons Bordeaux, on a 33. Nous avons Gironde, la Gironde, 33. Nous avons Marseille, on a Bouches-du-Rhône, na 13. Nous avons Lyon, dans le Rhône, na 69. Nous avons Poitiers, on la Vienne, 86. On a Saint-Denis, on a Saint-Denis, pardon. On a Saint-Denis, on a Saint-Ouen, on a 93, na Saint-Denis, département Saint-Denis. Nous avons Savigny-le-Temple, nous avons na Meaux, nous avons Val d'Europe, Azana 77, département ya Seine-et-Marne. Nous avons 76, na Rouen, Azana département ya Seine-Maritime. Et nous avons 27, dans l'Eure, Azana département de l'Eure, la Normandie. Alors, il faut prendre conscience. Nous à Toulouse, Azana 83. Toulouse est 83, ouais, je crois, ouais, c'est ça, 83. Nous à Metz, Azana 74. Nous à Strasbourg, Azana 67. Donc, nous à Angers, Azana 49. Nous à Le Mans, Azana 72. C'est-à-dire, Babylone, nous sommes na quand Calvados, Azana 14, Babylone est belé, il faut boyeba, ils senga lelo, intégration, na kati ya mboka na bango, ya on bazo pime lebino mikanda. Ya moi cours, mon keso vandi boye, on lui ermo benala na soda poto, na bimana na bacheno na batama boma bazako ko prendre biso cerveau, bazako ko endormir biso, batama boma bande kunanga yi prenez conscience. Bubi mana bacheno na bango boya place oyo zo senga makama mikanda, so botali ni batba la passe mikanda. Bozi yana chila bino mwa mikemke, boyoka batne ba la passe mikanda. Bozela, bomona ndenge bat ba la passe mikanda. Passe mikanda. Bozela, bomona bino moko, soda ya poto nazo, boka tsana sa ba blague. Botala awa, ndeko na biso awa la passe mikanda. Bolimbi sangai bato la passe mukanda. Bozo ke zo sonné bato ba ko benga pona mikanda. Non, Soso Mboka. Wana Soso Mboka, sponsor officiel ya JDK Mopao Mokonzi MK, Monique Kasi, Bolimbi Sangai. Mais, nache la bino pena, batoyo, bazo le la passe ya mukanda. Tolanda. Allô? Allô? Oui, allô, papa. Oui, bonjour. Bonnie. Ouais, bonjour, papa. Ça va, hein? Ouais, ça va, qui est ça? D'accord. Journée de cas bien? Ouais, je regarde bien. On a eu une formation, on va te valider.
ça là va théorie Mickey. Oui. Pas donc la partie à théorie là où toujours ça va Mickey mais ça va. D'accord. Bon, tu vois sur le moment Mickey? Oui, bien sûr. Ok. Bon, lobby na zwaki na tiré message mais à rappeler une AD. Bon, Ozaki guerre entre moi sina mobali, moi si aboyi kopé ça mobali papier avec le renouveler mukanda na ye, bakani mukanda ya ndeko na mobali. Donc il a commis sans papier à cause qu'il y a papier moko kaka moi soka pesier à kaji mukanda na ye, à renouveler mukanda na ye moi si aboyi. On est qui ndeko na biso. Bon, boyo kasikoyo mususu. Alors. Oui, allô, JDK. Oui, bonjour. Oui, bonjour, merci. Comment on a gagné dans le Congo congolais, comment on a gagné, non? Oui. Oui, donc on avait mission là et tout. D'accord, merci. Donc le papier, le bien, tout donc la mission de ma casse. Dans la situation, mon corps, dans na mboka kingunda ngunda esimba kipekana kite territoire na meka kite ko na avocat kolongo ko la tribunal na tfati boyoki badune ba la passe mukanda tour na sende la ofa la zute la kesu deuxième tour na sende la katani la suite buzoka sikoto ngana suite ezali na avocat na ngai Muzoka, mutumusha zobenga. Papa, oui. Limbi sangaya. Na répondre le moteur car a rappelé plus tard parce que moi kokatate. Ok. Alors. Oui, bonjour ma soeur. Bonjour mon frère, comment ça va? Ouais, tout doucement, Dieu fait grâce, on est là. Na écoute na mutan ligne awa na zana mutan ligne mais na permission na mukena yoka yo vite fait. Non ça va après. Na la sepela na obanda kala na la fana na Suisse au fait na sa passeport Suisse na za pe de bono congolais. Mais makapo banda kala on fait ce exemple à Suzuki. Na Suzuki ba fati ba 40 ans ba lire un bon succès aujourd'hui après ça bango hors de député, vous avez pendant le Canada 10 ans, vous avez ébélé dans la France. Donc, en fait, vous avez raison. Vous avez l'intégrité. Vous avez le Canada, vous avez la voiture, vous avez la permis, vous avez la voiture. Pas de droit, vous avez la Le problème, c'est qu'il y a une intégration des. Le bas ma casse, pardon, le bas ma casse, le bas la téléphone, le bas ma musique. Non, le téléphone. Ah, d'accord. Ok, pour nous autres, voilà, l'obagas, merci. Boyoki, problème ezaka likamu intégration. Alors, boyoka lisusu ndeko na biso oyo, azoli la passe ya mukanda. Boyoka batne bazoli la passe ya mukanda. Passe mukanda. Oui, allô, excusez-moi parce que après il tellement le guide trop, non sur on a battu trop. Donc on a croyé que kata motozi en ligne était na zo kayo. Ah d'accord, OK. Bon, moi j'ai un souci mon corps d'ailleurs un amour depuis 2010, elle avait 4 ans du coup à cette boutique mais surtout à JP Bac bon, à Singaki Boyoki nako chaba makambo batute parce que na linka besoin conscience que pardon bolingi sanga ina lo boyoki bozo kaka donc allo c'est-à-dire batu bazo souffrir pour na mikanda yozo ya kolobake non mukanda za ngelo te tokufa totika na biso yango bon batu bazo lela moye passe mukanda ba okufa te ba okufa biso tokufa mais siko na minute yo avant kufa faut attendre identité. Avant Koufa, so Koufi, faut une identité, pas identifier yote. Au peuple en nini, ba raisonnement en nini. Bande on a vraiment nazobe taka sept na mikanda. Nabaki o ya lingi makama mikanda, il faut s'intégrer
il faut m'y ça parce que poto surtout la France ba otala sikoyo intégration ya moko na moko ndenge ni bo fonctionner ba ebi que les Africains ba lingi ambiance bolingaka ba concert bolingaka place ba ntabezali bolingaka non taba bolingaka non masanga o eza nango mabete mais mela masanga avec modération que ne relianta avec une tabarisation. C'est pas na segi boye na mingambo. Kende ko mela masanga avec modération, kende ko lianta avec tabarisation. Est-ce que mabe? Bande ko nga ito changer bizaleli. Ba Congolais to linga na solidarité, makama mikanda. To sunga na makama mikanda. Sunga ndeko na yo. Soda poto na ennemi na yo te. Na ko sa pe jaloux na yo te. Nga na obeta tolo te. Po na yo ki moka lobi ye poza na mukanda azo ridiculiser ba ningane ba ndeko ne ba Congolais. Tala raisonnement ya mutu. Wa tika mandefu pena donc mutaliboma. Ayi komaneno mutema ya mama Hortense na deka. Oyebi keba so défi mbongo ya mutaliboma. Wa tika mandefu à chaque fois au croisé Mawatro. Donc, bah, tu vas comprendre, te. Ce n'est pas que Bilo Ganzo te au coca. Mais c'est-à-dire que, mon thème, l'anglais, c'est qu'il y a un zalaka. Bah, pour moi, l'anglais, c'est qu'il y a un zalaka. Bah, beaucoup d'anglais, c'est qu'il y a un zalaka. Et l'autre, nous, c'est qu'il y a un Bilo Ganzo te au coca. Mais ce que Bilo Ganzo te au coca, vous avez moi pour moi. Vous avez moi, c'est-à-dire, Bilo Ganzo te au coca, c'est-à-dire, mon kanda na yo, et ça, un problème et un souci. Vous avez des finga. Vous avez humilier Moutou. Vous avez manquer respect à Moutou. Bah, Congolais, changeons notre mentalité, nos comportements. Ah, non, parce que peuple, cerveau, pamba. Ah, bon. Pour la prochaine émission, en tout cas, vraiment, trop. Allez, ciao, ciao. Si vous avez aimé l'émission, n'oubliez pas de laisser vos commentaires, cliquez sur la cloche des notifications, likez et partagez. JDK John Diamonika TV, votre chaîne. Papa Soldat ya Poto.